Bonjour, bonsoir à tous. Balanzi ya site ya munene ya mbinga qui est www Congo Suisse TV. Ya Maître John na kati émission na bino bolingaka parcours de grand na yambeli na koyambela bino Didier Lacoste toujours parcours de grand ezalaka toujours présenté par ngai votre humble servante Roline Tumba naza na plateau nanga déjà na Didier Lacoste tokosola na ye masolo ya album na ye tokomeka mpe kosola pe masolo carrière na ye banda musique na ye ti lelo ba difficulté nyakutana nango ti mukula lelo oyo azo préparer album tokosola pe ako annoncer pe préparation et album comment est-ce qu'ils ont les cana sans plus tarder déjà nazo yamba invité nanga qui est Didier Lacoste. Bonjour président. Bonjour ma soeur. Meilleure veille, bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. Oui, Didier Lacoste, tout ça, pour ça, tu es bilan na yo, tu es que maman atika biso na 2017, bilan na yo il y a 2017, ce qui est négatif, tout positif. Malheureusement, maman atika biso pe na 2017. Bon, 2017 na tout le bas, na content benate, na content soute. Na boka on tala mauvais souvenir, c'est ça. Tout à la 2018, comment est-ce que ça va aller? Oui, Didier Lacoste, boni basangwa mouvement. Pena, le seul groupe pour les jeunes, tous en avaient sentir ça, oui, ça a plaisir. Chaque jeudi, les clients vont comme belé donner de bandimi. Mais yo pose mon ana sous comme trop aux États-Unis. Bon, ngai, je n'en ai pas le bango, massa baluka ba idée. Na banda ko mabanda kalase. Je suis le premier jeune en 2000. Wa massa na babini mukana tenga na binda de mukana. Dans la souci, effectivement, j'avais raison, puisqu'ici, on se retrouve pas seul. Tout ça, tout ça, le cop, tout ça, le boulot, mais le souk va pirater. C'est pour ça que je suis Bimaka. Mais, attends, Bimaka, groupe Nangazara, chaque jeudi, on a jamais dans salle 2 mois. Jamais dans salle 1 mois. Nazana na kin na Afrique na poto pour le lukaka cop quoi pour awa ça ne paye pas on est trop piraté na si je suis na ndanga ba vie na ngam mikolo lokola jibi alo ba vie na ngaba vie na biso quoi alors ba ko sala disque c'est beaucoup d'argent ça la disque biso sala kaneti ngana sala disque pour na ka sonte na sala disque pour na somba na bilamba na ngambo ya olata. Sur les bilamba biso so lati lamba so que en commaté et ça na tenté c'est mawato donc on a ça 10 clips fona somba 10 pièces na accompagnement na yewana batu ni na bino maison na bino batu ba sala ba clip wana ba mo bien service faut que loi image bien de deux il faut na sala studio ba maseringa to poto ba tout ça pour la facilité. C'est ça. Oui, mais les lots peut témoigner Didier Lacoste a commis Didier Lacoste production, c'est comme condition zanine parce que quand on a commis trop poto parce que bazo pirater musique, c'est qu'on a aussi commis producteur, c'est qu'on et la difficulté aux alaté. Non, tu comme producteur pour te profiter dans monde dans moto puisque ba producteur na biso atika biso pour copie beba. Mais comme bébé pour déjà biso na kin ba consommer biso so ba consommer biso na téléchargement tout ça na télévision ma quasi tout ça na satellite ou so ba telingai na Congo mo na minute je peux prendre même quelque chose de bon en compte exact tu vois toujours ça fort tout côté quoi on a pour se retrouver mke côté production mais normalement le producteur va ça puisque les téléchargements et locaux aussi monde déjà banda kala tout le bango déjà monde comme moko au moins de Facebook à ça va nzete bo oza na kin ba mona ba mona encore ba mona donc mondialisation salama mais musique na biso fo mondialisation ça mais goti kala kana CDT mais moi mondialisation salama ezate pour biso a na Congo tout un système de téléchargement tu tu téléchargement nzembote ozo ngo ko fele mais tant benda na ba tu vidéo no fele tant benda la cause c'est ba ngala zoala. Mais on va éviter ça la banque est fiable c'est ça le problème. Mais yo yebi masolo ndenge le kana kati bango bazana ba bébé ba yebi non comment est-ce que ba ko sala moi j'ai déjà fait plus de depuis 97 na banda carrière nanga pembe na kulutu nanga boya son na Adolphe Dominguez na pesi bango bote na basela
nakolongwa na 2007 esanga biso 2007 tana longwe nazo pena tamingité mais je me suis déjà organisé pour la compagnie de Libanda yango moni salanga na sa sortie mwandam soki na compagnie était za mo passe mais akoloba tout ça la ba boulot le peuple va nous juger. Oui, mais ba condition c'est quoi ezani ni pour na yo produire moto. Nga condition te nga tana bien et puis peuple va ndima yo. Nanga na sala eloko kamara nanga babi je me suis battu. Mais si moi je l'ai moko tant à mon deuxième loko ba comme solliciter côté mususu. Mais za camarade nanga na zo za cousin nanga. Na ba bien obengete soka sepela ye ba biloko ne tikala na studio palanga kunga. Baza pe société ya kozwa koya ko récupérer biloko na. Rende nini ba mususu ba proposer ba biloko ba loko mususu abinga nga pe soki. Na bengi na singa ba fokana. Na siko mbonga na dépenser sur quel mais tu yoka ki yo polinga ki o produire JDT molo peut expliquer biso ça la ende. Na biete ba misa bangola on la petite. O peut ça méchant. Na biete. Mam na ye fo OK. O misa ndam na produire ende. Mutu kuta sali production nse bo sali 2 ans nse mo oyemi ndambo kati. Oyemi ndambo kati. Oh, tika ma komo na mo. Ba chanteur bazali. À part Yomoko Ozondima sous chanteur nini oh tozana bango ah. Attends ça sert dans que tous des chanteurs tout ça la génération. Otala Bercité. Ezanga masalanga na ndako lingola ona. Mais rappelez biso ata kombo po baza po ça ba peut-être tuzanga na yega tout ça nzela. Tout ça nzela ya keboye akeboye. Ngata na beti ya beti na Bercy. C'est là que les tout de l'oiseau. Mais après, les gens vont comprendre. L'histoire est les appels frères. C'est vrai. Oui, Didier Lacoste, relation on a fait rigoler les Andéens. C'est un ami, c'est un frère. C'est un frère. Tout le monde a c'est un frère. C'est un frère, mais acteur à Sala na matanga maman à partir déjà mort parce que après ces là qui on a acteur à Sala. Mais c'est frère. On a mère naït. On a mère naït. La mère, c'est normal. C'est normal. Ça là par rapport il y a Vienna Kofi Olomide et ça là qui on est. Ah, na tout na ya bilanga non à mon agete. À mon agete. À mon agete sur le net na côté bata manga bon. Va net sur comment on est bio. À mon agete, hein? Oh c'est là mon agete. Ah bilanga à mon agete. Mutabi à mon agete, c'est qu'on a ça. Oui, Didier Lacoste, relation on a ex-président na yo relation les Andéens. Relation fina ngai wana za kana nga famille. Na wolo mabinite me na nga na ibya ngota. Wana za ki famille kimpangi. Na wolo mabya mpangi te. Wana ka frère ngai. Mais côté boulot c'est un adversaire. C'est un adversaire. Mais quand même on doit reconnaître que ça moi na ye. Ngala moi n'était abotanga te. Abotanga. Ya maman toto bala valeur abotanga te. Ngala moi n'était. Ngala ekinde ko sale panaye. Je suis son petit frère de la même famille. Mais na musala c'est un adversaire. C'est un adversaire et puis ba voir on ngana za ngo bango ba nango te. Yo zo comprendre ngo te petit te. Yo la di musique za makelele ne bo sali bo swani bo yokani. Bo swani après bo ki bo tonti stade. Et peuple se comprendre. Stade de ton de soute. Yemande, yo ngandi musique za yoga. Tonga bon stade. Oh, comme dans le gouvernement. Pour mettre dans le soutien. Benande yemba. Masala mo blesse pour le bagan. Boga ngoti. Yemande, c'est ça ma petite. Oui, Didier Lacoste, c'est que acteur ya ba collègue na yo ba chef d'orchestre bazo sala na musique na biso congolaise ba rankino ezo ko se manifester ba tunyo so population ville qui chasse ezo lobela na ebité ceux qui bazo distraire public ceux qui peut bazo sala nini to yebité. Olobi yo mo serna ngato za la batu. Normalement le travail dit biso ko poto sala ngonga na lela ngo linu fort. Na sala ngo na kana mo ni male. Dans la salle, on a fait la colère, donc on a eu à soigner sa moto pour battre carte. Mais c'est comme il on te comprendre. Bon, on était mal, ça jour, on a vu la constitution de sa guerre, on a vu son ah. Donc, moi, je soigne sa à solo,
yo ngala tsango lokola ya so tsanga solo menzo ka ndeza ba jeune na comprends na bango bien bazo distraire jeune bango to comprends nango public alingi suma mbona te public azana posa bina yemba spécial musala bien toujours finga mutu tepe pour un respect ya les gars mais on est les adversaires na boulot bon monité bazo kanga bato pam kanga bato to yo mona ngode jamais kolo ekomika yango no sakani bakangi ke kasho. Oui, Didier Lacoste, pourquoi on le bat que Noé Rasson Aza meilleur danseur? Ah, vous avez un format, vous avez un binata. Tout le monde a eu pour kata mabina na ndengo sakanate. Même talak sanga boulé wala. Dans sa cadre c'est bon à singa loketo mon na ngote. Et mon na singa loketo te. Loketo na zongoje. Wana phénomène. Faut vraiment un phénomène. Vous avez blague. C'est un look à tout. Violon attaque tout le grand danseur à Niam. C'est mon grand frère. Mais au Ebi quand même que Nzembo a nezo cartonné. Boye mbali bosa cartonné za Nzembo. Mais ezongi si eli susu po lala ki asala ende timoko lala mutu. Ya grand bagarre bosa anete. Boye biete. Grand bagarre na boulot. Rabagarre, peut-être les sont les assommes ta tikita, c'est un combattant. Tu peux continuer quoi avancer, et puis boulot na. Donc c'est normal à ça la chaque année, banda kala banda bakarre. Oui, j'en profite n'a pas ça tous moi pose muké n'a pas ça ba salutation nanga na Arni Ange Motema na Motema pembe na Allemagne Guilhem Pia l'intemporal Eliane Foukou Hercure Bavoikou Bavoitou Paola Schengen Titi Étoile ainsi que Denis Chamala ba gros bisous bisika bozali Didier Lacoste lelo ba musicien na yo bazala kepa na yo ba longwe mais bazo ça la succès na ba orchestre mususu siko ezo salonde ngeni basali succès baso bakare les parfum succès ni basali nzona ah puis na mo bebi succès na ngotanga na comme wali parfait exemple Blaise créateur ah obomi ekutu na kutu masana lobby akiti faire ebo ça il était faire ça les bien abomi carrière petit fala tikane petit yana azala na place ando kele bien atika petit ndenge petit tangu ya longwa qu'est-ce que babenga ki a longwa kende kuna to ye volonté na yo ndako wala batali ngwa lobende pour amodo tuna ngama batali ngwa ngana mama mwana faire aïba ko c'est la petit c'est notre petit frère faut tout ça aïba ko c'est les blessés c'est mon petit ngam na misae naza fier faire aïba ko ça c'est normal ah c'est le bien à négliger c'est un bon animateur c'est ça. Oui, Didier Lacoste, par rapport à l'album, parce que tu as Ozo Salaba clip, par rapport à l'album Ozo Bimista, ils en a combien de titres puis 18 titres, c'est ça, déjà, toi aussi ça va mix, tout ça va clip. 18 titres. Oui, et puis message Nini Ozo Pesana Kati album Wana. Message clé na yo. Amour. Mais Ozo le bel trop amour. Vie pesale, vie normale, sociale, c'est mon ça. Banzembo pas missi ça qui toko pour yo ka sepela. Ba musicien banzembo. Na pesi ba banzembo. Donc Pelletier, ba Daïs, ba Yogo. Petit nanga pe Schengen na zongi, grand combattant. Défaté. Acha mon panzi de kola bi viol l'équipe on a moko. Archi chanteur. Bango ba Jésus biso suko nzamba oyemba. L'équipe no ponza même ta sala Yesu. Quand tu as ba rumbe ça ba générique ça combien ba rumbe ça parce que nga nebi ozande makasi kota ba générique vraiment nebi ko bina makasi. Oui piloli te. Oui piloli c'est. Piloli elle ba chagrin. Vous ça noki ba nzembo wala neza mbalo subo ko ngokanga. Nzembo moko na kraka ezaka bidenda. Hein? Bidenda pour ça qu'on appelle ezabe. Ba nzembo ali ser na ngole la enfa. Oui, nga na yebi kaka bidenda nde vraiment na sepela na clip wana makasi obetango bien. Merci sir. C'est que bien bien kayongola. Bidenda et bongo c'est belé.
Vraiment un grand merci à vous parce que nous avons fait des labi d'Endamaka, si c'est que bien. Didier Lacoste, tu moni outi kobimisa clip moko outi ko sala clip moko aux États-Unis mozo kumisa ngotoni nyeza ya spécial na kata. Ah, na kene clip wana na komona na ziba zipsa cher ndeni. Po talanga na film ngate na wela ba photo te lokola ba masa wana. Na wela na ngote si bango yoka cher jama nga oh. Asher yo jamande na beti utezi na sina beti sa moto jakon. Asher abina nga suki na lai na Congo nde na fanda ba kote ba jama ya la jama. Na mejo zo ba jama. Dazo kan tabiso na kini to logo ta jama. Nde ba beti la mama solo. Mais oui ga timi sangelo mo black te. Biso ta kini fo meto ke na biso ba sumbale sa wana. Ba kolezi oh mais na timi sa ot. Kuna mina place ba mindele ba kopala. Yiso mo mindele ba kini ba ya te. Biso kanga makaka. Masolo zande kuna nga kuna bulongo funa ke bakolezi wana noma nango fana bakolezi bakota balumbashi moi te ko tia biso na passe pe ko mapoto zoyo bo photo zonga lisusu kolezi do ça bino ko comprendre te ma mbeno changer tala ba dans les États-Unis ba lela côté masolo yali mais biso mo tozala masolo to yebate la faut timba c'est le moi bien mais je dis na singango wana boyo kango bo sepela ngasi na tcha déjà ngasi na tchena bo sani na tiki bino boyo sepela projet d'avenir na yo ezanini parce que tozo chité déjà na émission na biso un jour nzambe apambola nazana projet na nzambe et puis le projet ça se dit pas à la télé oui s'il faut yebisa président oui rasson likambo ko yebisa yini mutama kasi na yebisa tika maman na sera ngana bise ponane kasi na ngana ke bise non wate na kolo bate jamais on dit pe bakolo bape mokolo lelo na télévision jamais ça se fait pas oui sorti album na weza la journée février avant les 30 ça va les 10 exactement le téléchargement on est na calculer na tika un mois d'avance dans les 10 au dernier un mois les a pour na lukana fait mon bébé. Donc, c'est même le coup de côté de téléchargement. Le téléchargement, les 30 janvier. Le 30 janvier, le téléchargement. Après, les 10 000 à larguer, ah oui, mot de la fin par rapport à. Je vais soutenir la musique dans la fin de la télé. Pour me donner la ligne de guerre. La musique a Didier Lacoste, c'est à 4 ans. Mandef. Surtout il y a couleur. Ah, la vie n'a pas besoin de chanter. Donc, biso ba tout ça mandef. Boga mo ça mandef. Je vous aime beaucoup, c'est Lacoste. Quelques dédicaces, quelques salutations. N'appelle si Cyril Kina, je salue ma femme Mabita, n'a parlé na bana nangai. N'appelle si mon bota trop mambo masi à Galaxy. Tu peux sentir le staff na biso tout. Maman les cantos, donc tout est à Paris, on a bossé là. Les 10, tout ça, la campagne pour de façon toute la journée, 10. Je vous aime beaucoup, c'est dit la cause high class. Na ligue, on a moko. Na moko. Moko ngoni. Autour de nous, vous voyez, bonjour 10. Vraiment un grand merci à vous, téléspectateurs, fans d'Angagnon, son ébike. Boza ebele, libosa écran na bino, libosa ordinateur na bino, libosa téléphone na bino pour na kolanda ngai na linga bino mingi. Na zangi cité kopé ça. Merci, un grand merci à ma maman chérie, na si ma caméra titika di Mamobutu. Je vous retrouve à la prochaine numéro. Bye.